devons mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Tu restes avec lui. Salut et bienvenue sur cléboriginal.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Ezali 5 minutes moko spécial. Lelo tozali na hôtel Oyo Mokonzi Aye. Tokoipe otanga kombo hôtel Georges V na Champs-Élysées parce que soko yé awa il faut baye ba oye. Soko yé na ba marque ke soki ndenge nini omona pe masolongo soki ndenge nini. Donc tozali awa Mokonzi qui depuis hier, vous allez le lundi 17 mai 2021, donc tu es président de la République Aya Boebi, Aya na conférence na président Moussoussou Afrique pour na makambo ya développement Afrique, donc tu allez à Mokonzi à Bettina Nutour Mouké, accueilli Kolia Mouké, donc tu allez à Boebi Kake 5 minutes, ils allaient vraiment espère en exclusivité, donc il y a un tous allés collègues Sabine et puis tu as l'interview Mouké, il y a bateau New surtout Bazali Nabiso Awa. Donc restez connectés sur Clébo Original, à tout de suite. Ouais, je me présente, je suis Désiré Pongo, je viens du Bas-Zaïre, je suis le conseiller politique du président Jean-Claude Mvouemba à l'Assemblée provinciale du Congo central. Je suis venu rencontrer un peu la communauté congolaise et surtout rencontrer notre grand représentant qui est notre chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi, qui fait une visite officielle ici en France, reçu par le gouvernement français et ses pairs de la zone francophone. En tant que président aussi de l'Union africaine, il est certain que le poids de notre pays et à travers son président de la République se fera sentir dans cette conférence qui est une conférence à visée plus économique avec des investisseurs français qui veulent venir. Cet après-midi déjà, nous avons pu être en contact avec le groupement du patronat francophone, qui est un groupement des entreprises du monde francophone, de l'OIF, qui veulent créer des partenariats entre les entreprises de toute la zone francophone. C'est un grand plaisir, un immense plaisir de rencontrer le président ici. Et je viens aussi ici témoigner tout l'attachement de la province du Congo central avec son président, le président Jean-Claude Mvouemba Luzamba, qui essaie de porter la vision du chef de l'État. Nous sommes au Bas-Congo, nous sommes à Kinshasa, nous sommes ici. Nous avons une vocation pour le Zaïre, pour le Congo, notre pays. Donc l'impulsion que le président de la République est en train de donner, il donne l'impulsion pas seulement aux Congolais qui sont à l'intérieur, mais aussi à tous ces Congolais qui sont à l'extérieur et qui ont attendu pendant très très longtemps. Je crois que le signal fort que le président a donné, ce sont ses discours de Nairobi, son discours de Paris et son discours de Londres, là où il invite la diaspora congolaise en disant le moment est arrivé, maintenant pour que ce pays qui nous appartient, qu'on puisse le bâtir tout seul. Mais moi, de la ferme conviction que j'ai, avec toutes mes années de militantisme ici, c'est que le retour de la diaspora au Congo permettra au Congo de connaître le décollage économique, mais au même titre la Corée du Sud. Je suis certain qu'en 15 ans, nous allons faire un bond en avant terrible. Qu'il faut qu'il y ait des institutions, l'assainissement du climat des affaires, une justice équitable, et je crois qu'on ira parce que les intelligences congolaises sont là,
Et on ne peut pas s'en priver des intelligences congolaises. Nous savons en Afrique ce qui nous maintient à un étage un peu bas, c'est la corruption. Si on peut combattre la corruption et que les gens puissent investir dans le secteur privé parce que l'État ne peut pas tout faire, je me réfère au dicton du président Kennedy qui dira « Ne cherche pas à voir ce que fait ton pays, qu'est-ce que toi tu fais pour ton pays est d'abord la première des choses à faire. » Si tous les Congolais pouvaient faire quelque chose pour le Congo, je crois que les choses iront pour le mieux. Voilà, je ne vais pas m'étaler parce que ce n'est pas le moment de faire des discours politiques ou politiciens. Aujourd'hui, c'est le moment de réjouissance. C'est un moment exceptionnel. Ce n'est pas tous les jours que le président de la République fait 8000 km pour se retrouver ici. Et on a envie de partager ce moment de grand patriotisme, de grande concorde nationale entre tous les amis et frères qui viennent de toutes parts de France et d'Europe. Je vous remercie. Mbote mbote bandeko na biso ya Congo. Ngai kombo nanga Sophie Beya. Toye awa na George V esika mokonzi ya mboka ayaki Fachi Beton. Toye pas seulement kaka ko soutenir Fachi Beton, mais toye ko soutenir makambo o azali kosala na mboka na biso. Donc naye awa liboso en tant que patriote. Puis après, comme on a mon continent biso ya mboka, pote aye batke biso banana ye, toza simana ye, toza kolanda makambo nyonso tu azali kosala. To sepeli mingi na état de siège po yango nde toyebi ke kosilisa bitumba o eza côté ya est. Donc likanisi wana lokwa to sepelaki nango mingi yango epesaki biso makasi ya biso kwa kobetela ye maboko awa esika azali na hotel po toyebisa ye ke aza ye moko te, aza lingomba na bana na ye nyonso tu ya Congo. Toye awa na mama Brigitte Mwanzaka Beya, toza na papa Richard, toza na maître Dona, toyebi so nyonso tu awa ezalaki pona vraiment kolakisa eke ya solo ba patriote na ye, bana na ye, baza sima na ye pe baza kosepela na makambo aza kosala. Yango wana na lobi lisusu Fachi Beton. Fachi bimisa bango na carré, Fachi kende na bango tina suka, komisa bango penza na mira makwanza bapalolama. Merci. Na pesi mbote na bandeko na biso nyonso tu ya ozone na bosani te bana cité Baudouin, ancien combattant bana Saint-Christophe. Na bosani pe bino te ba papa na biso ya Sokoto. Oyo ngai na bengaka les hommes en uniforme. Makasi na bino kuna esika boza bosalela biso musala kitoko po biso ba mama na bana na bino to sepela. Félicitations à nos FARDC. FARDC viva. Bon, nous avons 5 minutes avec César Ngadi, Kleboa. Ce moni banco, c'est-à-dire que les gens tenir à solo, nous avons à Paris. Nous avons plaisir de encore une fois na 5 minutes avec César Ngadi. En fait, nous avons déjà na tongo avant mon konza ya pour toi ya mon konza biso. A senti que bato balingaraye ba peuple balingaraye. Je ne suis pas seul na outi Belgique, toi na bandeko ba outi Hollande, toi na bandeko ba outi Allemagne. Na moni bato Suisse ba lia bato Angleterre ba juste ka pour mona ino kate pour bakutana et pour mona. Donc ça fait plaisir ko yamba président lelo. Donc bolanda ba murmure ba boulizo le kana ba réseaux sociaux té président azali toza na hôtel là. To moni mutu te na hôtel balingaka ba ya na hôtel na bato mo so mi bale misatu. Bon, basungi bango na ba policier hein, basungi bango ba msu ba ke bomba bango, so bana ba nyongo na l'état bango ba profiter na okazo ba futa. Au lieu bazo mbongo na ba kinde kuide bandeko na Congo so ba ke futa na police amande a pamba. De ba semeur de troubles, tout en période de Covid, tout en période mukrezo ninga na ba bachaka ba hein oboyebi wana to boyo tanga kombo. Et bango so bazo na makambo mo boye. Na biso bana ba pousser bango. Mais ngana conseiller bandeko wana po biso to ba ta finga te. Côté idéologie ba finga la penza te. Maintenant, on sait que bandeko, boza ba Congolais, boza conscience. Félix aza Ougandais te Burundi taza mona mboka. Na oka bandeko musu ba lobaka wake, so ba tie mbwa ba tie étranger ba opona mbwa. Mais ce que le ba tie étranger na mona mboka. So so mboka. Ba poni mona mboka bandi musala. Kaka bandeko na ba lobaki ba opona mbwa, ba komi ko ba langage moko na mopaya. Monde à l'envers.
Donc voilà, donc il y a un biso tous alliés pour sa volonté, pour un soutien au chef de l'État. Il y a RDC, tous appelés Azapé président de l'Union africaine, président africain. Tous alliés à tout le monde, Camerounais, Égyptiens, Ivoiriens, Nani. Mais quand les Camerounais, les président Fati. Je n'ai pas compris. Donc, Bolingwana Bazanango, Balinga est déjà avant la présidence de l'Union africaine. C'est-à-dire que tu as un président modèle du pays Moussezolula. Mais si tu as un Colomboka, tu as un Baksaye. Donc, il y a un peu d'Inagaye na Bandegonaye, Bandegonaye, Bandegonaye. Mais dans le Congo, le président Fati a dit que Congo na Libulu. Nous devons nous unir, nous être ensemble pour sauver le Congo. Oh, biso ba combattre. Combat contre qui? Biso to vivre to bunda pour mbogero ngamba boka papaya. Mupaya longona muto mboka, papaya biteni batikali bakenda kambala mote. Il faut que tout ça la union. To ke siko biso moko kucha bango po to sunga chef de l'état, to bengana bango. Comme ça ceux qui bat communauté ne ba profiter au kosa na kao mais Tshisekedi comment tu as fait ça? Non non, c'est pas moi, c'est le peuple. Pas d'abord le peuple. Le peuple il faut se prendre en charge. Maintenant siko il fallait combattre na biso. Nde bazao bank c'est to ali banda kaleva okanga biso. Si vous avez un cadre, si vous avez un combat de Videnzala, si vous avez un combat de passer le terrain, si vous avez un combat de Tongandaku, si vous avez un combat de Congo, oh, c'est magnifique. Mais si vous avez un magnifique na poto mbongo na Congo, si vous avez un magnifique na poto. Mais vous avez en Afrique, est-ce que vous avez un poto un jour? Si vous avez l'excellent na combat, vous avez un boula bon. Si vous faites pas 15 ans. Si vous avez 15 ans dans combat, supposons les plus jeunes à 45 ans, plus 15 ans, 60 ans. Si vous avez un Congo, vous allez profiter de ça. Moi, je vous rappelle que tous les gens congolais. Olinga était président de la République. Donc, nous avons conseillé Bino, Boya, Toke Tonga Congo, Nabiso, et notre Tonga Congo à Félix. Congo est à Félix T. Et ça, il y a Yonga, Yena Biso, Nabango. Donc, il faut que tu Congo, que Tonga Congo na biso, tout le monde a battu. Alors, peut-être que tu as pression, tu as micro, na biso, et le bataille clé, on a dit cause, donc, il faut bannir pango. Et ça, il faut profiter de ce moment où tu n'es pas na biso. Voilà, merci beaucoup. Grand prêtre César Ngati. Pour les gens, Bazo qui déconfiner Bisso après demain. Mercredi, vive la liberté. Mes chers compatriotes, pour mes collègues, pour le Congolais, et comme mes chers compatriotes, mes chers compatriotes, voilà, du nouveau Kodiasimo et Laxinine. Et là, ici, Congolais, diaspora, immobilier. Oh, biso, baloka biso, toko zananda kute, toko kufaka aboye. Non. Au nom de Jésus, Nzamba Sali, Hatindeli Biso, Kodiasimo. C'est-à-dire, bazana ba terrain, Oezali, na Maluku, Ntsele, Mwanda, Bazobengango, cité Kimia. Pour la cité Kimia, pour ekozala pena, ba construction moko,
neti kaka na poto mwana Congo mwana Bunia mwana poto partout ozali benga na numéro oyo eza na se kodia simo apesi moto nyonso chance avantage po tozala pe na bandako lokola bango. Oh Seigneur Nzambe merci ezoleka ndenge nini alors soki les 30 premiers bateaux oyo bakobenga na numéro oyo ezoleka na se kodia simo akopesa bango ba terrain ofele à condition que kodia simo yemoko atonga yango na ba norme oyo esengeli Cité Kimia tolingi te bandako mususu ezala likolo mususu ezala na se non toboyi bandako nyonso ekozala identique. Alors pozwa terrain kuna esengeli nini soki obengi na se okei na bureau na bango baza na bureau na Paris baza na bureau na Belgique baza na bureau na Londres kende kobuka na te c'est le moment o famille na ngeloba na kokufa locataire non kodia si moyen pour na kokata ba lien mutu nyonso il faut zala mukolo ndako. Alors bakozela yo ba crédit à partir ya Kinshasa ba banque za na Kinshasa ba banque za ebele soki basisi kotongela yo ndako nde obandi kofuta ba crédit bandeko bolinza mbakita to nini tala ba chance aboyi tant bazo peso fongola okoti na ndako nde obandi kozongisa ba crédit na yo bandako ebani na 49 000 euros ezokende ça dépend ba moyen soki poza na mbongo na yo du coup olingi crédité opesi ozwi ndako Cité Kimia bandako neti kaka na poto ba lavabo ba baignoire ba balcon ba chambre ndeka to mona na poto ndenge za na Cité Kimia na batu baza na Bunia batu baza na Beni batu baza na ba na Mwanda Boma Kazangulu Kisangani Lubumbashi Kasai occidental Kasai oriental Goma partout bobengi na numéro oyo bokozwa ndako biso nyonso tokomi ba propriétaire to wumeli na ki locataire nzamba yokaka notre Dieu c'est un Dieu de vivant lelo nzamba yoki ndako okozwa epozo futango muke benga na numéro oyo na bandeli susu batu 30 o bako benga batali boso bazana privilège bazwa ba terrain ofele après batongeli bango oyo chance te bandeko Kodia Simo la meilleure agence pour construire nos maisons l'autre comme bailleur l'autre comme propriétaire to lingi sur locataire na Congo te la facilité mutu nyonso oza na poto on a interdit bancaire benga bango bakozwa solution et puis loka malunga ko bano futa ndako wana tango bapesi yo fongola yo bandi ko futa crédit bandeko baedaka Congolais ndenge nini baedaka Congolais ndenge nini Kodia Simo nzambe apambola yo pas de locataire biso nyonso ba bailleur Cité Kimia kitoko yo moto oza na mbongo ebele yo pe moto ozanga yo moto oza na papier moto oza sans papier yo oza interdit bancaire yo oza na poto esika ozali Kodia Simo apesi biso mabele na Kinkole Maluku na Ntsele Kinkole Maluku na Ntsele minimum 50 000 euros 2 chambres salon salle de bain na ba jardin olingo sombandako o nokole kimbo o masala kimbo o non Kodia Simo osomi pa na bango ba otongela yo mais par contre les 30 premiers bozan ba terrain ofele les 30 premiers bozan ba terrain ofele bobengi bango aussi terrain déjà Kodia Simo pour vos projets le terrain les maisons les parcelles chez Kodia Simo soyez branchés à tout à l'heure. Noël nakomi. Oh, vous commis déjà? Nakomi déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Ah, n'a pas soyé. Boya na Bali 5h, 7e rue.
Ah bon? Monsieur. Bon frère, so comme on a limité, hein, autour de l'avenir. Avenir tropique. Voilà, avenir tropique. Tout ça, on a toujours bêta billard quoi. Limité, c'est une rue résidentielle. Hein? Ok. Ok, bof. Tout le monde a bof. Oh, ma petite sœur, ça va? Ouais, bon. Ouais, ça fait longtemps. Tu es pour un mariage, Tout justement, salle de fête Pésalia, il y a bien kitoko. Ok. Hein? Balise Center, un cadre magnifique pour vos diverses manifestations et vos rendez-vous d'affaires. Un restaurant avec menu diversifié à votre convenance. Cuisine africaine, cuisine européenne, cuisine américaine et continentale. Un salle de banquet de luxe avec plus de 400 places assises pour un mariage de rêve. Collation, anniversaire, conférences, réunions de services et diverses manifestations. Balise Center. Nous disposons de studios médium standard et des luxe à votre portée. Deux appartements de 1 et 2 chambres avec salon, cuisine et salle de bain. Et des 3 chambres, salle à manger plus 2 salles de bain. Balise Center avec terrasse intérieure et extérieure, VIP, rien que pour vous. Nous sommes sur 7e rue, place commerciale, sur l'avenue des Tropiques, numéro 83, référence clinique Bondeko dans la commune de Limete. Pour plus de contacts et réservations, plus 243 81 799 82 47 82 34 121 62. Vous pouvez aussi nous visiter sur www.balisecenter.com. Flat Hotel Balise Center, l'excellence dans la simplicité. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai, tu